Bonjour, bonsoir, ça dépend. Il y a Herbozulubiso, Nebike Bozé, Bele Bosola Nabiso. À travers la chaîne Nabiso, Beaux-Arts TV, vous continuez toujours à s'abonner à la chaîne Nabiso. L'émission Nabino Obino Bolina Kami, réalité, plus présentée par moi-même, bien Kambali Ballon d'Or. Babiba Zola Baronio Sobati, qui la Biso Kaka Ballon d'Or. Et big dédicace à mon boss, Papi Kelly. Et derrière la caméra, et je vois Rapi Matondo et tous les invités Nabiso, 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 Bobia Kenda, Kenda. Mais à travers l'émission d'Abisso, beaucoup découvrir et bonne année, merveille. La grande sœur n'a propre Florence, l'américaine des prix États-Unis, Émilie Kissala et Sephora Ngoyi et Bobby Laetitia Touba, la reine de Montréal. Et big dédicace à toi. Et tous les gens qui ont invité Nabisso, et Babi président Apollo Noir, Babi Batoubatuna qui soit Kenda, Bunga Kenda. Mais à travers l'émission d'Abisso, beaucoup découvrir. Et bonjour président. Bonjour Diane Kambali Ballon d'Or. Bonjour Bana. Bon Balingalisu Bana T. Bonjour ba Vienne Nabiso, ba Master Nabiso, ba Sierre Nabiso, ba Petit Nabiso, tout ba Ranapoto. Ba abonné sur la chaîne Nabiso Beaux-Arts TV et puis ba fanatique nyoso balingaka Apollo Noir, papa et puis ba bonne Nabino parce que toi on aura en janvier. Ba bonne Nabino partout plein besoin dans le monde. Et président bonne santé. Ouais, Nangolo Nzambe santé déjà ça. Vous moni biso bato to rana Nzambe na kana biso nyo se tambola bien. Là je profite déjà de l'occasion pour saluer mon pasteur Kalo Kalonji ya maman Naomi Chaba. Na pesi bon bambo te belé et puis na ndenga libanda isu na père spirituel international. Le pasteur Hervé Millennium le plus beau de tous. Monté ma maman Sandra Zaki cours suprême à Bilamba donc ma pasteur wala tous les ma pasteur na Bilamba na pesi pe bambo te belé et puis ba prendre établissement na depuis Belgique. Yo sambela no yo zala na ba biloko wana tie. Non, église ngiringi na kenda te ngape na sambela nzambe. Église ngiringi na kenda te. Ya makolongulo zala na ngopete. Église ngana mwana nzambe pena na chrétien pratiquant. Donc moni to na biso basumu ki me banzela bomba kenda ndinga na okete. Banzela ni no. Ba église ba ngiringiri, ba église mweza na balemba, musupo ngebimba kota ba ya ba makala. Bimba kota na kenda. Parce que ndeni. Te na yebi yango na sala kate. Non, na sala kate théâtre, ça ba makambele kana mila ba to théâtre. Sambela kuna te. Te ngapuna assemblée te ngapena na la chrétien et puis église na biso kumo nango ensemble de Jésus-Christ dans ces situations. Ya makolongulu te. Bino ba matro liloba. Te ngali liloba na kinda te. Natani komba pasteur na nga pasteur Kalo Kalonji. Baba gi pesa te. Ni bag ni chaînette ni sina. Ba chaînette yo komba gi chaînette ma. Chaînette tindele nga vena nga Thierry Bozene garçon teti depuis Belgique les patriarches donc au moni. Po ya bine salara baba gi mine. Te ngapena na gwa kisinde na nango. Ah bon, yes. Nana kisi. Ah bon. Kisi. Pote bi ke bien o, bino batete bundi baba kisi, bino te bolobara. Et baba na bana za bonga pe na kisi et puis kisi na ngeza grand prêtre Nzambi. Donc on a peine na kisi moko donc ta mambuzala na. So mo peine me ki donc ta rasko grand prêtre Nzambi ve na biso yo sko yo, we na ba kisi na bino ba miki na mo ke ba ko kana ba ngate. Voilà, et nous signalons que nous sommes en direct avec le président et Apollo Noir, Babi, Papa Ina quoi. Babi moi na Papa Ina. Papa Ina na bango nyoso. Papa Ina na bango. Donc ba tout ba ça la théâtre Papa Ina na bango. Qui moi na Inès qui na bando tanga de na 6 classe kala et puis bana 6 classe 5 ans. Bana 6 na Inès 5 ans donc Papa Ina de na komeli pe de na ki papa et puis na komo bota de pe moi bana na. Relation les Hollandais na LBD président LBD. Président mais en fait LBD Rambo de toi et puis soka janvier na ce kana PC va moté belé. Bon ngasko na ramwa vrai toi on a problème te mais tout le monde en a endetté mais ndena yebeli ce que toi on a relation avec ça un problème te tout le monde en endetté. Pour le moment est-ce que déjà pour cela pe benga na pe na non nga nga vrai banda na longo to sola te to kuta na répéter numéro pe za na ndeli sunte mais tout un problème te o eza na sika président Gervais mon tu as un problème mais tu sois endetté. Au solate pour ni parce que il ne peut pas venir pour ça pas présidente. Ouais, na président ne peut pas na appeler un sous qui dans la groupe na bino na besoin. Bon, ko solate on a le bar tu sur la raté c'était que tu as un problème mais en des cas que banzela o ça la rato kuta na poto sur là et est-ce que peut pour solana bon déjà tu as un problème donc na président Jorvi moto mobimba na PC ba moto belé tu as un problème sauf que le tournage au temps suivi va bien s'arrailler ngai va bien s'engager au temps suivi va bien s'engager puis va bien s'arrêter donc et puis na chombo bandaka téléphone et bunga va me mera va te belé na perdre donc voilà
Au ça, l'effort, c'est qu'il y a des numéros, il y a des collègues qui n'ont pas. Ça, la moins fort. Tous les cas. C'est au rankiné. Et voilà, je dis big dédicace à toi et Laetitia Kuba et la reine de Montréal, Laetitia Kuba, la reine de Montréal. Et président Apo, tout le monde dans le monde et trop de conflits belés. Tout le monde a serre na biso belle vie et dès que bazala bien na serre na biso sila moi tout le monde kota ki na kati batie bango na conflit bazolo banate ni o bazo kanate bazolo banate. Qu'est-ce qui se passe alors? Du moins nga na mingi ko beta lisolo ya bato na maîtriser mon muki et serre na biso belle vie aza serre na biso pe sila aza serre na biso omoni pour beaucoup de points, il y a des comme des ceux qui peuvent bandeni, c'est que binomo il faut que fongola nzela pour bomba sanini baleka. Donc ceux qui binomo fongola bango nzela c'est que bat pe ba okota makam na binote. Bango moko ba tête c'est que ba fongola ki des portes et pesa ki oyo batu ya oyo ba privilège au finga oyo batu pe oyo. Donc eza bitumba ya et surtout appelle sur moi mobile bitumba ba basi. Non, baba ki que na monde na bino parce que qui songi pe côté trop. Parce que qui comme on que si la na péchang bazali qui pe la moba conflit et mutuna mutu pas vendre na ndenge na ye. Mais par rapport ne ba rimer et boti vi na sila ba comment ba bato mama Olive il paraît que sila à côté qui a sala qui mo ba biloko moboye ce qui est théâtre moi loko ce que comment ça théâtre ma be comment point pour bato bakuma donc moi théâtre Congo de tambola gende mo kana politique na place bato bazala na pour défendre théâtre bato bakuma na pour défendre bato na place bato bazala na défendre mboka bato comment pour défendre bato logiquement au moni Nzambe pena sunangai année oyo il y a 2022 oyo il y a d'autres choses il faut na sala moto et puis pourquoi j'ai constaté quelque chose au moins na place to défendre art na biso to lukato sala mission batindi biso ya ko éduquer mas biso to comment que mingi na ba fertilité au moins ni public e vendu na ba na beso ba yoka si la sali film a bien à te image Belvia sali film a bien à te image et comme yo ba koma ba to ba maman donc bato ba intérêt pe tant mususu ndo monière moi ezala bongo donc moi bon moi ba yebini no ba conseil na oni no ko pesa conseil no pesa bango to sala ka pe fort monde ba vie privée na biso to ba homme public bien sûr mais ba vie privée na biso to me mango na caméra te biso pena moment bato pena ba kinde ba classe oyebi pena ke tende na bu na sala ka théâtre na tangaki mo makambo lequel biso na sima caméra to na caméra te na lelo e comme on na ba théâtre ba en plein tournage ba oswana ba filmer bango YouTube bande ya vidéo ezali bato théâtre lelo ba commencer les bomba sextable alors ça va buzo ba na filmer pour ba nyonso ba mona donc tout ça na peine fort pour cette fois-ci na année o ya 2022 to même moi makambo na angle mususu donc ba makambo na bino moko personnel boye la ba na caméra te parce que toi on a besoin na ngoti donc ngabo ina rando na mutu mobe ya ina caméra tumbi mais bino boroma ko sala ngobongo parce que pe ki ke ba vie privée ya batou bande ko solo lango bande caméra et comment dit que au monde qui président on a o ba yo kanarate mais ba ye ba voice pe bimi soit ba solo ki na mutu mobo en cachette ba voice bimi o ya lobaki boboye donc bato ba commencer ba bongo za bato ba luka base au moment mutu azana difficulté au ça théâtre bien ayebi ki etende na bo il faut bato batanga ka elo pe comment mabe comment lelo ezanini bato belé ba comment oyeba ka ke le roi ba yebiye à comment profiter de la mongo wana yango moninga na lancer toujours appel na ba producteur à bien oh peno mona mutumo ataka ba muno neti nga ba traiter nga ki apoza orgueil la saka nini ya loba mo trop ya la sala ki ba tutu na maele te na leki ba tutu na maele te mais na la rande zo baté donc ba kumba biso to ya na ba débat ya artistiquement to ça la débat non ya ka oh non intel loba ki intel donc et là pe na importance des en sens na ba makambo wana de lo peno nga na rosinge pa na bango ke to ça la différence il y a vie na yo ya papa ndaku maman ndaku na vie na yo artistique étant que acteur wa na TV. Voilà et nabi ke sœur na biso sila et na sœur na biso Belgique ba yo qui peut message yango et ba abaku ya sœur na biso sila boza wana pona soutenir boza na te pona opanza sœur na biso sila bisalu bekam donc par rapport à niveau nga na yebi donc ro kitati na ba so que ça vrai que yo moko pena que délégué qui batu aka sœur na biso pe Belgique ba voilà so que ça bino batu na bino nde bo délégué qui ba yera na caméra ba yo ça ba clash wana na logique et kitabiso
Ini Edo banda ta bar non nayoka te bato Ini Edo na bato ya Mexique Johnson bo Comment ba américain ba chinois ba baku ba nani ba biloko ngo sel maka na kino omoni biso ba raso ba pe biso loko poto sel ya to bizana ngo kaka donc YouTube eza place mo bato ba ya ba yo sel bato ba makambo bien pour et orienter bato biso to komisa YouTube place yo sa ba buzoba au moins mutaye pena na facilité finga maman muninga ye na facilité finga papa muninga kapo eza non il y a d'autres choses toi en 2022 années anon yasika donc to meka un peu ko changer non ba donner na biso et ça biso bien. Et voilà, président, et tout le monde a fait théâtre et comédien, vraiment, à côté de Kabiso, et donc on a biso ya parce que biso teba qui pas ya papa na biso sans souci et Naomi à côté de Kabiso, et c'est là qui pour na bazani. Personnellement, sœur na biso Naomi Kipulu, mes sincères condoléances sur la famille et puis na bon famille artistique et biso na groupe na bango et pas président Omar Rika Bongo vite à vie voilà donc bah mes condoléances parce que sœur na biso ndé to soit qui vection akufaki na piscine na tournage na ba mwanda kuna ba côté ba bilo mwa ba ndenge wana et ba kenda ki tournage ake kufela kuna na piscine wana vection ebimaki et ngasko yo na o critiquer lui on était parce que derrière Koufi mais toke na ngosko na logique ake kufa na piscine pour bakende tournage kuna na ndimite ke na Congo a na moins des ans na piscine l'équipe ba piscine nyoso ya kana kin mais ba misusu ba traitement ke akende o sa kindumba misusu ba lobi ke par rapport ya liwani misusu ba bien kende o sala kindumba bon et bembe ba jijango te yo mo nga na pesika ke tanke ba tomayele to pousser réflexion et bembe ba jijango te mais to mona ke na kata ya piscine ba photo bi Michael na kata piscine te mutu pas kufi na mai mbangezo mâchoire ezora coûter so kufi na mai mbange buka na ndele ça veut dire quoi alors kasi on na lobi kaka ngande na lobi ke mutu jamais ko ke kufa na ba ko ke tourner na piscine mo na mwanda pendant qu'il y a na piscine mo te na mwanda l'équipe ba piscine ya na kin donc il faut ba meka un peu ko tel sabiso ba tirer ba makamango clair président yo lo bana masese ming bato bolanda biso ba bonné na biso bato bolanda biso na lobi na linga juste akufaki na nini vection obiso nyonso tozwaki na mokili ezali ke mutu akufi na mayo moni bato mayele basala constant mo so likambo ekomi il faut boke na ngona ba angle nyonso mutu so akufi na mayo ezaka bomona mwa vimbi mwa babilo mwa babongo mais ya kufi na mayo tomoni mâchoire et puis akufi na piscine so ezali ata na balo bien na fleuve bien océan to ngato ba peut-être baleine a boosté là qui na mâchoire ne mâchoire et boucan mais yeza na yo tala ki kana mbanga po ani tant que mutu akufa omoni ba détective ba rani so mutu akuta ba otala azo ki couple asini babu maila ki ndenge nini akufela ki ndenge ni parlant ba webo bisake non mutu azaki kidnappé ou soit mutu yo ezali wa normal est-ce que ezaki akufi na piscine mais mutu akufi na piscine mâchoire ko bukana te donc wana tanke biso ba to maile lo banini ba betaki ba menonsa ki wana na ebisi eloko ngana ninga lo bezande ka ke to sengi na ba autorité puis na famille na balandela nanu bien ya on a lobby na piscine moko te za na mwande l'équipe ba piscine nyoso eza na kin donc na kin to na ba piscine l'équipe tous les piscines mais yes quoi ke kufa na tournage na piscine na mwande c'est que ya na ba bilombo eza na mwa mulili ba kote wana so monde na lo ba bino flatter na ngaba ngana na franc parler na lo ba ka oyo ngai na sala liko kwa constat oyo salaki o bande ko msuba salaki tembe oyo moko salaki o ngana salaki et puis avion na lo bila izaka po na ngati président fils Kema to partager na vie to aki mo ebele to bomoni na théâtre to commence likambo ekomi to na clan bato maile na clan bazoba pona bazoba pe na théâtre baza oh bazoba bazande simanani te na tanga ba komona bazali personne ta ka ba théâtre na bango mona bato yembaka ba binaka ya kama bon ba bimisa ba sexta ba fingana ka ba bilo mo bon donc na internet na kaka côté ka art na nga voilà nga ya mo mingi bon président tu veux te sur moi les soleils moké ya papa na biso et Yandimos grand prix Yandimos parce que tout le monde qui ni wana vraiment baza ba école na biso ya théâtre ou vraiment baza ba papa o ba umeli na monde ya art et tout le monde qui papa na biso ande ko bela quelques soins mais il paraît que moi sango moko ya maoya ki papa na biso ko fi na ba réseaux sociaux ya ki mais et pourtant que mutaza na envie. Pourquoi Congolais kokoza la bongo? Eza bongo pourquoi parce que ya on abi le roi tolingaka mingi base. Pona yo sikoyo omona ki onde. Et pona ngana mona yo ke moni biso ba théâtre le roi to koma ba chaîne ba YouTube to koma luka ba base trop. Père na biso Yandimos azaki malade biso tout gangi neti ngana vwe kauka nga likolo sa ba émission. Kobelela ka ba to bonne foi ba aider enfin ma Denise na fondation na ye maman Denise Nyakeo distinguée première dame
azwaki mbongo na ye atie bakumba vie na biso père na biso vie père na biso Yann Dimos akezwa baso na ndenge ba Afrique du Sud parce que ebonga ba opérer muto akei ba opérer opération esimbi muto ba pe ba publier kango ezaka ba théâtre le roi ba rabato mutema moto il faut na côte ça non ba vie mba moko o Yann Dimos akufi ba partager ba lien mais viens moi kende c'est que viens moi bonga vanda ne kunda maladie wana parce que ake balongola malade ta malade ke boma alors que via bato kufa na été ezeka ke muto ayiki kana au moins biso bato théâtre to arabe so beli et la fond de comex so kufi et la fond de comex. Est-ce que vous allez en avoir un groupe pour nater? Association de Biso Ezali, ANTPC, grand prêtre Massoum. Donc, ANTPC Ezali, tu as la fondation Tokanisa, président JP Massamba, na PC Bambo Tebele. Et puis, tu as un Emonou Vivant, président Fiston Saï Saï. Na bewa siko côté makamba sérieux, Ezali, président Fiston Saï Saï. Bon, bah, il y a papa Massoum, makamba sérieux. C'est un peu sérieux, mais à côté, pendant que makamba sérieux, Ezali, na Emonou Vivant. Na PC président Fiston Saï Saï Bambo Tebele. Donc, on m'a dit que l'association est moins ébélée. L'association est moins ébélée. Et ça, c'est quoi le problème? Il y a conscience en tout. Il faut que oh yo ça il a moninga lelo lobitam c'est ko komela yo. Ba bibino mo peka ba si se bolinga na rate bo finga na rape mingi bo kabela rate ke baninga tout monde ke ni o ki moninga wana na problème o kanyi mitema. Biso mingi ya on a bibi lo kwa to komana ba chaîne na YouTube ezani. Il faut na zende yo kufa po ngai na ya oswa élément na tana chaîne. Il faut na zela yo be le komi danger na zo élément na yo tana chaîne. Vena biso Alimampouya, président Alimampouya na PC Bambo Tebele, autant aux malades à salaire AVC. Au moins les qui n'a moins de comédiens au balobele makamnae. Tout le monde est Belvé qui a soutenu. Moins de comédiens. Donc il y a à boire et à manger na bamakamboana, moins de comédiens au bakenda qui donne affection peut-être aux qui a qui. Il y a salaire AVC, maman n'est pas à outa qui peut robela. Voilà, assistance il y a malonga au bonga basa le pas président Ali Basala qui a monté. Tout le monde est comme tout le monde connaît les cas qui a qui Belvé, muto akenda ko soutenir rien. Millionnaire sur PC. Non, il y a à boire et à manger dans Bamakambo, on se bat au Baona. C'est un abisso Kandi, Belvie avait été tout kuna et il y a eu problème. Mais le problème est qu'il y a assistance. Est-ce qu'il y a assistance vraiment est qui? C'est ça le problème. Mais c'est que bon, on a des comédiens, oh, ils ont Mouninga Zobela, Bamsubo, que ça va fête. Mouninga Zobela, Bamsubo, que na bon, copé ça va donner bon Felina pendant que Yomozan de Kono n'a pas là, les Lanzala Yo, Lukino, qui sont à Bato Libanda. Ne parlant ce que tu as compris, le roi qui les bien qui pédé ça ma casse na théâtre ça so pédé a eu problème au monde motivation ba pédé nyo so ba na théâtre oh laisse bana basé belé so comme on mutu moi quoi azuli comme on appelle tout le monde regarde avant que ça tourner kuna c'est qu'il faut timber soit à la pédé soit à la lesbienne biso ce que mingi ya moi bon voilà président après tout comme nous presque déjà cochité et Émilie qui s'est laissé dans toutes nos questions pourquoi le Cambo tout le monde en chaque fois pas un de Biso Gabriel et maman la Biso Gabriel parce que Maramadian tout le monde qui ont pas ya maman la Biso Gabriel et sœur la Biso Gabriel et autant au monde est sous sœur la Biso Gabriel les questions na TV à Bibisi Makambo yale ande babotana Batista le Beliango après jusqu'au Sénégal sous pardon tout le monde est sous ça l'équipe sous na TV bazal a moi problème na sœur na Biso Bakata et tant que a piqué moninga après l'équipe sous na TV va saigner pardon pourquoi ça la kakaye à chaque fois pourquoi ça la kakaye dernièrement sous na tout le monde est sous Karim Yamado et na peso moti place ça et à l'équipe sous na TV voir le bic ce qui est tout royo mutu nyonso oyo a otela libaya yepe aoyala mundu kina yepe ni pas beta alors le bela trop kaka sœur na Biso Bakata et Gabriel pardon voilà au moins il y a on a lobby ba chaîne ba YouTube ba boluka ba nécessité makambo place makambo za télécamo to régler na biso na téléphone to li to même encore na place publique nandimi pété que quelque part il y a Gabi il y a encore le baba makambo ka ils soit imaginer non ils ont moins mingi ba pratique les arrêts côté na milieu na biso théâtre ça que au moins na batu ba yobi misango est-ce que vie privée à mutu non parce que batu belé ba vie privée à mutu est-ce que yo okoki ko ya robeta na TV ezala ceux qui sert na biso le ya botagi na Baptiste il fallait que sert na biso nani ya Gabi aya robeta na TV non eza bongoté mais il faut to yeba moni air batu mi balé ba obenda na parce que qu'on se le dise et comme moi président Baptiste a déclaré
il faut qu'à son moi na ye mère na biso pe bishop le anda ya obité na opesa moi ta moi babilo moi bandengi wana ti bango moko bakolo likambo bimisa ki on a place publique ndo mone comme senga ba vie ta musunga na moi 45% moi ya vection ya bien onga na yebi il faut na sa ndeni nga pe na yo porter à vie na ngai mais logiquement yango moni na zongi ka ke ser na biso gabi asala ki babilo kone ezaki te ka bengi diane kamale yaka to yo bete yango lisolo iye moko aza na chaîne na ye batie caméra bandolo ba tumba TV ya bandolo ba babilo mo bandenge wana intéressé moi batu ba vie seni ni ekoti yango pa na nga na babi eloko bien so za comédie eloko bien on sait les aka vendre no art na yo o sali ka œuvre na yo na bango et puis voilà na place za la ke o créer circuit à ranking na mutu nyoso o swana na o swena o le roi peut battre nous ba na mutema ko supporter to mona ka mbangu baleki ba yo so mona singa na lo ba vérité oui mingi po mona ba supporter te ndeni ya to tourner au moins il est temps de répondre or que n'est dans le ça analyse générale donc on a mutu moko to na simba ya pona bando gogola donc on a pas d'intérêt na biso nyoso voilà c'est un peu ça voilà et tout mais lo mo pe na lo bana na ngeke ko ba ekola minduki donc ba bal tout ba bete ko tana ngoti Posano ekeko o ba ekola minduki ouais et présent comme na biso presque déjà cochité et message no ya groupe ezandenge nini et film nini ozo bonsila biso. Mais tu prends la question nayo siko il faut nazonga siko na pona ngai message ya groupe ezali groupe 4 on a toujours continuer toujours à travailler quand les ala biso toza bato to déposer moi minou qui na moi passe donc c'est un peu difficile toi abandonner toujours répéter chaque mardi na vendredi na route université arrêt baumbu celle de fête Valdano na ndenge kapela wana route université salle de fête Valdano na profité na pesa gérant na biso JP Moubiayi bambote belé JP Moubiayi papa S papa solution bambote no belé et puis film auto bongisi la batu prochain film na biso ezoya titre na ngweza YouTube non donc YouTube pena batu il faut ba bongama parce que sous kana film auto ça la bango sous kana film pena ezoya donc batu bo zappé écouter bo continuer toujours kolanda biso bisiko bolanda biso bongo na Légir TV HD bo kekuta deya ba film na biso éducatif eza kuna donc bo betika Légir TV HD bo kekuta deya ba film na biso ba minembo ba les warriors ba dernière décision ba ingratitude déjà za kuna bo ke consommer prochain film ya titre na ngweza YouTube donc batu ba bongama ba bongisa ba scénario na bango et puis maman ko na permission na yo ce qui va permettre ngana pia deya ba mbote na ngai donc ba mbote na nga déjà avant na rôle katé 100% na lobela marque na biso naza ambassadeur ya marque ya vêtement moko EK donc chapeau ngo eza ba polo ba modèle nyoso partout congolais zomi na monde bo commander pena la marque oyo EK la marque par excellence et là polo Lacoste nyoso ser na biso congolaise a ranandinga ba Afrique du Sud la sali la manae to la takaba Adidas to la takaba Dior mindelo wana kutu ebi bon te mettre ça confiance to sombaka donc consommons congolais quand des alaka bo commander marque EK na numéro to pesa bino partout aux amis to sali la bino livraison wana message à deuxième message ezali Diogo Giliti Maziba to bunda mingi ka pour la tamaya yo par Diogo Giliti Maziba sous passeport na ndinga ba Afrique du Sud wana na pesi ba mbote bongo na mon ami manager personnel et puis international Jansi Tawaba et maman Jenny Taipoi bambote no ebele na pesi su bambote bongo na Elvis Alomba mokonza Waterloo le mannequin de Dallas na pesi bambote bele na pesi bambote na Ginette Ngilika depuis Dallas wana bambote na yo. Et puis, président Jérémy Matondo Moupila na biso tout, président Jérémy Matondo depuis Paris. Na peso ba mote na maman Mireille Matondo. Na ndenge ba Paris wana Eric Manzaka nzeta pio ba mote na yo. Vena nga Thierry Bozene garçon teti ba mote na yo. Alors, pour na batu nyonso libano ndire Olga Mbamu depuis Paris, Olga Mbamu. Éclairage public na peso ba mote bena zone sko na ndenge ba kin. Ba mote bongo na Messi l'ambassadeur Gilles Otamba les revendeurs bambote na yo bambote bongo na maître héritier Panther bambote na lycée bele bambote na mon docteur privé docteur héritier Simi bambote na yo na ndenge bakina na pesa bambote na Laura Mbuya yo yango na la patron na ba prendre établissement na yo bambote lisusu bongo na Jansimba ki mama paradis et puis bambote ngo na ndenge bakini batunde ba so mama ba fo na ndenge bakini abatu ba beta mo lisolo fo Yasmine Ndilu bambote na yo cameraman na biso na sima wana Rabi Matondo na pese pena ba mote belé
et puis na nenga bakini yango abutu zaza na bino mo ebele abato yango bambote na nenga bakini awa on dirait beaucoup quand bino pe arotasi ya mobutu bambote na yo na pesi pe na bambote ebele na pesi bambote bongo na Jocelyne Maé ma mère na biso na pesi bambote ebele na pesi bambote bongo na sœur na biso Chimène Bola na pesi pe bambote ebele na bana yolo nyonso babi yolo ne tombera jamais yolo ne tombera jamais merci na yo Diane Kambale et puis numéro na biso ya contact eza plus 243 89 92 73 889 plus 243 89 92 73 889 so contacter biso directement wana ozu biso bambote na yo Jolie Kalunga ya pembe moi ça mobile na depuis Lubumbashi bambote na ebele et puis nga suki sa émission na lobabwe o nyonso la ndé mission o constater que na betie mabaku na ba propos na nga na lobi toza bandeko na bino toza pena bandeko na bino o nyonso constater na betie libako azui donc nga pena na mobile bakuma kombo na nga donc na homme avec H majuscule donc na lobai ba propos te pona suka na sande ba tutu ba solo ba no limbi sango mo so pena ma camion son alobiawa na ebika ke za vérité donc o amoni ke na betie libaku ozaka pédo ozaka lesbienne aux 8 places aux ali et puis na batu nyonso balinga libango fele na baki 2022 na bandu boka batu bibwaka bwakate donc gratuité eza na enseignement donc na TV gratuité ezate donc so ni gratuité d'ailleurs pe enseignement ko pesa sous gratuité donc oyebi ko ozaka libando ki kombo na te ba na kati parce que TV eza makambo mbongo donc moi na sukiona. Voilà, et merci beaucoup. Comme la biso, Chris qui est dans cette émission, la biso, et merci na botuno. FK Kinsala. FK non, on appelle sinon bambote na mère na biso. Florence l'américaine Kinsala. Bah depuis donc bah tu États-Unis na moni pays déjà na biso yo na ko 4 okutite. Jean-Paul Batabela et maman Irène Maloba depuis États-Unis bambote na yo. Les restes là bah tu na 4 bino parce que gratuité tu quelqu'un l'enseignement voilà. Voilà, et merci beaucoup na Émilie Kisala. Des prix Grèce et maman na Moïse, maman na Latifa et merci beaucoup na Bobby et voilà et motenanga na Patrick Libanais et motenanga na Laetitia Touba et la reine de Montréal et motenanga na Florence, l'américaine des États-Unis et big dédicace à mon boss Papi Kelly et derrière la caméra et je vois Rapi Matondo et on a vraiment son bossani c'est qui en salle et honorable Henriette Wango Bobby maman et Bobby maman fidèle quoi Bobby partenaire officiel nanga honorable Henriette Wango et Bobby honorable Christelle Wanga et honorable Colette Chomba Bobby wana vraiment batuna ba soutenanga et moté nanga na pasteur nanga et mamé 1000 moi c'est à papa la biso Coutinho et mamé 1000 Coutinho et moté place aux alliés et moté na batunyo sur la ki biso et abonnez-vous na chaîne biso vous allez jamais déçu quant à moi je dis bye bye.